et puis ça biso ba sentir dans délicata. Donc on a likata bien likata goma kata mso ba décorer en côté moi likata mso désordre mais to goûter likato a goûter peso goûter mon senti qui n'a se retrouver et puis faut likato ça peut vimba faut ils en a taille quoi donc ba taille on donc to repon senti pe européen donc ça ils ont côté tina matrice c'est tout en amto na kufa toni mi bali msusu so azanye loka bien a kotio on senti que ya bina yo kotozo bina ya bina kotozo bina ya zo beta kotozo beta on senti que boke na ngo bien boke na mo bimba bino basi ya poto o bozana bilobela o matana mobali ko lambeto e binero moi c'est pas si bara mobali so ndengeni moi ça si bara oui moi c'est pas si bara mobali beno senti bela que donc atambola na mutu atambola no partout en sapena atas moni moi c'est mandela bien até à l'équipe place malangate na boulot on a problème na Karine Mokonze bo welelani na bien écouté na bien été na kutane jamais soko lingo za na succès pe succès ne ou mais la batba linga o mingi kozala kana rankine na mutute quel que soit ma beye faut ba ko gérer ma be wana ko ba ko sa mutema munene pe na mutema ya ko supporter en tout cas na ndimite ke ba ko zapper yo po ba miso ba ko ma zapper ba on na poto ah ouais mission ça alongoli yango mais ce qu'on peut comme à niveau on a te pas mal le lo bana yo ka ngo pa bato ba libanda po ngo batala biso na biloko to tsaka na ba chaîne YouTube mutakana na yeso ka te ka mutakana ngo pese ba appartement na poto peu importe bon et talika yé bonjour Bandeko Balandi sur le www.fimbu Fimbu site le plus suivi de la planète tant on a zolo ba Jimmy Bella ou Richard Amele bazolanda baby marambo oyo na émission na biso monene bolingara mingi le mission le plus suivi dans le monde veut dire que 6600 volts barrage de stars veut dire que émission sans tabou ya ngoyo eye pour na rolamusa encore idéologie ya marambo etali ko siba na République démocratique du Congo mobimba partout dans le monde tozo comprendre les sous-souté batolé ba siba na ba place normale bato ba komi ko siba na ba place oyo kutu nzambe atiela bango te ken piana pitopa le Eric Limbaya donc ba mbote na bino tout bisika bozali donc lelo abirilo ma la dernière flèche de carquois de Jésus-Christ à recevoir deux grands artistes au bozomona na plateau na nga bazapi ba présentatrice ya ba site mususu au boyebi mais lelo na fimbu to retrouver bango pona ko fia kula pour mettre en ordre marambo eza en ordre été veut dire que papa soko fandi na mama longola déjà bana bisika bazawana parce que ma solo tozo beta siko awa Jean-David qui a zabouté donc azolanda aibi makambo na ba Carlos Kabasu baby makambo to lingi to beta li solo sika awa likambo o etali bandeko na biso ba artiste comédien ndenge baza ko kota ba mabala ko bimaka na ba femme mariée ba makambo belé donc je suis là avec eux na opesa bango mbote déjà pour ne pas monopoliser la parole. Bonjour ndeko kombona ni bazolando partout dans le monde sur le www.fimbu. Merci ndeko ngai longi nangeza obunga tepo TV zangai ponga moko na TV plasma la sexy o bino boye bina Congo ya Lobby TV ah mais ça toujours ko sepeli sa bino na émission na bino elengeye o mais ça toujours ko sepeli plasma nani la sexy do yo nde muto epo na combattre grâce mbizi na la telimabe na internet na ya pona combattre mutu te ponga na bana kolata déjà sexy na zalana même pas artiste ni présentatrice kolata déjà biloko mikuse na banda yango uta na bimana di bwa mama na ngai ya grâce mbizi na kati wana ezate po grâce mbizi nazala ina problème moko te mais ndenge quand même olati boye o se sentir molunge te po na ebi o katara mabe jiponde tsa mulai bon et non mulai te na normal les gens on a taille normale parce que na tambolo on a nzela et non on a taille normale. Ok, merci bien Toza Nandeko Paza Kotoyo, bonjour. Bonjour. Ouais, Bazolando pour la première fois na site le plus suivi de la planète Fimbu na Fimbu. Bako découvrir yo na Komboni. Jennifer King, la fille à maman, bah moi de la bien la fille à maman, au pas pour notre émission quand la Congo à Lobby TV donc rendez-vous des stars de la sanguin non qui toko wapi. Ok, merci bien. Tu parler sur un sujet très important quand on boyoki bango bazaliawa. Donc Vero Kiri bambote belé sika bozali venanga Jimmy Bella ou bambote na bino belé sika bozali nana mingi rolobate mais likambo o etali ba artiste comédien ndenge bazali ko kende ko kota ba mabala na ba poto Bella ba femme mariée na mikili baza ko déclarer ba artiste comédien ba bomeleli bango mabala
to ebité pour artiste comédien ba si baramalamu to ndengeni. Mais rectification de onangai. Ba artiste comédien ba bomeli bango mabala na nini pe na ndenge nini. Mais quand on pose nos questions on a bien fungola ngo penda bien pour to panza teke bien. OK, dans le sens que bazolanda artiste pour balanda rabino trop na écran ba beauté belé il paraît-il que non artiste ya basi balingara ba mibali ou baza vraiment na plan ata ba 7 mètres ba bilo moins jawan. Ah, Jerry Kobetox D57 ou Mela. Ah, omoni batba na poto ya ngana comprendre bango te. Na mon on dirait malili wana comme ça bango ba comment ba toke ou bien ba whisky ba Mela na mon dirait tira bango sous d'accord te. Hein? Bon bilobela neti ya jar on attend la caméra bien pour expliquer pour nga bango te pour na compte à rendre na bango. De yo la complexe na bango. Na lela Congo qui ne l'équipe partout nga banga bata poto te. Pour na poto cimetière eza hôpital eza cacho eza donc so osali mbeba osali prison obeli ok hôpital okufi bakundi yo donc poto eza paradis te yo ba si ba ote ba parisien jamais moko na ndeni so lingi nga olingi bord na ngai futa bien na yo ya 800 euros ya kokuta place na Congo bobeta na fara na téléphone poani na téléphone oka sentiment ni wana pepe sanga ba migraine na mutu ndenge olobi nini ke ba mibala poto baza ba bord ko bord ngo yebi nebi te bord ngezani bord ngo za chombo bord ngo za micro ko ndeti bord nini ozolobela mais yo kotanga komolo yo ba bord ya la kebele o pesa rabino sentiment ndeti o pesa biso ba sentiment ndeli kata donc on a likata bien likata guma kata mso ba décorer en hôtel moi likata mso désordre mais to goûter likato a goûter peso goûter mon senti qui n'a se retrouver et puis faut likato on appelle vimba faut donc ils en a taille quoi donc ba taille on qui tout européen senti mais go européen donc ça ils ont côté tina matrice c'est tout en mto on a kufa toni mais non bien le quoi net yo bolinga ba combien de centimètres donc na goro ka ba taille ngo yo mon tana goro na ba taille ngo papa maman tala goro papa ba taille ngo déjà so bataya goro qui toro donc ling oza bien oh mais ba o pe mon soutou pe ba kotara te musutu a jote musutu na ambwa musutu ba ambwa mbalti faut ça mais bino bozo mi benga ba sexy bolati ba bilambe bombi banzoto po ba ndute zala mabumutoni omona couleur nga o fongola ozala ngote ya otala namta munene na caméra namta munene na kozala ngo namta munene o abira simbaki fongola ka yango yo na fongola ko simba te pesa bato omona kozala ngote namunene place ma pesa libumande to moi pesa non gypnal pesa gypnal ata porte quoi bilobela bango balobaka la basi na bango na wana o ya poto wana o bofinga biso ba actrice wana mibali na bino botala Marie Misamu nalata kilota mukuse na gilet ya pamba na ankoro nalati kilota mukuse ya journal na gilet ya pamba bomona nduta mais tombola renan batala kasi jamais na tombola pongane na zabona na re balobi ke wala kana batache babi wala kana batache moko na sama soko wana normal mutakoza nga tache na lisoli soka mutu no soka tene sala bata ya mundele za na tache bilobela na bino bwana ngo ke impolitesse na bino no ko bengela mbala no ba la police mubale so alobi no ka cheka musabi bengela la police akesa la prison effort na ye o ya sali mbongo na ye o ye boka luki peut-être famille na ye ba futeka lopango po batinde na poto yo ke kutane kuna welo botane bana bombongo bana na bakota ngo na compte na yo liaka ye mwana mbwa so Monique azui mwasi na Congo ata ya comédienne Monique comédienne azo respecter oui akolinganga bien tozane bien peut to umela wana c'est que ça vérité donc ba c'est bela poto babimana na mibali pour ka so azemi aboko là mais moninga la kisi mabele na yo sikozo bomba yo eza banduta ekweya ndimi na ngake eza na nduta ekweya problème maintenant Melissa mwana ngati nga bomba mwana ngati nga za loka batu basi muso ya théâtre to baza ba sa matrice ba misusu abota mwana bombi mwana po ba mona eka kaza bebe nga na mwana nga Victoria Marinella mwana nga penza donc aza kutu star na Facebook na nga so compte na Facebook na nga donc ye star munene na kata Facebook na c'est normal libé na nga so eza hotel maté po na Melissa mwana nga eza normal. Ok, mais sentiment nini oyo karata ou mobile ya 50 cm azo siba yo oyo ka ndenge so e siba ngo pe kese il faut que tu appelles muto ebo siba loka analyser ko kuta na soso o kuta na mbali mususu ana likata mne metango matacheka
soso moko asudi telema lo lakisa lo poso telema ke nano lakisa ola lute moi c'est dire olala nde oyeba mais otelema bomona ngo bien c'est que toi qui na chambre lakisa donc na chambre komona ngo mibali misusu so azali eloka bien akoti yo osanti ke ya bina yo kotozo bina ya bina kotozo bina ya zobeta kotozo beta osanti ke bokenda ngo bien bokenda ngo mobimba mais na linga pe to parler pe likambo etali ba position bakisa elo avant to ke na chambre po to ke na chambre tout de suite là donc bon ça la bilamba bino basi ya poto o bozana bilobela o matana mobali kola mbeto ebi ndenge moi si pas si bara mobali so ndenge ni moi ça si bara oui moi si pas si bara mobali bena santé bena ke donc atambola na mutu atambola no partout en sapena atas moni moi c'est mandé abi até à l'équipe place malangate na boulot bonne ça na moi si pena likola mbeto pena ya mo pe jo pena lala na yo pe quand vient na so Koffi Olomide alo ba pena donc lala na c'est que yo de jo bima dana Koffi Olomide jamais voilà bilobela bo point est-ce que biso na comprendre te bino moment na biso ba sa théâtre donc biso ba si ya média na théâtre moment na biso to aba na mbwa est-ce que bo bité que ba fille ya papa pe mususu pe ba zape ba sala makamu ba sa ki ndumba ko leka na biso ba to leka na TV ya biso siko ba bimisa ngo yo soki lelo Koffi Olomide bengi bo bima nae yo boya okoma pas diversaire à Cindy jamais jamais papa eyebani kotiela makambo te to ba obima na bon c'est que ba yebani ndete non c'est pas ça yo zo comme tant bimala bango yo zala te tant pe bimala ba sino ba mama biso to zala te peut tant bimala ba papa yo zala ta donc makambo na pena to se pena entre part to beta ndio pena za ya mbetu likata ndenge ni basala OK basalela ngo ndenge muto koko salela likata ndenge ni na mbetu pa kanga mwasi na ye oui OK si ça bino basi ya poto bino bokotsa trouble na mama bana biso ba mbali na biso ba kongolo bino bo finga boboya mibali na bino pe mbali na biso ba ke ba kayu aye anzimwaka abeti mwa kumoko esi la za ko le matam su ba lembi na ye alali na ye pongi ale bolinga mibali na biso na Kishasa botulisi biso na Kishasa mibali na biso boko tinela baba mbongo bo sele baba ndako bo sele baba mikanda bo ba kende poto tanga koma kuna na poto komisi bien privé na yo moko osili sango bozela biso pe to tika mibali na bino te so bino pe botiki mibali na biso na Kishasa te lokwa yo ndo zabe okanga déjà combien de mibali ya basi ba Holanda na poto baze bango ba miyebi place bazali tina kuto tanga bakombo na bango ezate parce que bango kuto biso balinga liste ezo bibawa ya da mutu tozalaka na poto biso balinga biso me bino nde bolinga mibali na biso bino moko bango mibala poto bango baluka ba numéro na biso banambe na biso bengara moya nde na sepele koto mo bedari maboya ye koto na se retrouver ne là te la pas mambala se retrouver mais yo na mbeto ko eloti mais na lobi na sala ke mission mona analyseur atalisa biso pe mo ba position kana ndenge ozara hotel maona pesa taka moi image moko boye ya jara eloko moko boye pour nous faire plaisir à makasi na Youssouf Pourada pourquoi position ni oyo zwara ozali kola mbeto na mobile bon nakolo ba meilleure position na ngaso vraiment na pesi sima nde na ora penda bien balola ngona batima kola ngali kola mapeka ba bena santa penda ke wili kata pende koti et tout en penda non sentir penda surtout na muto penda aibi ko bina mabina na koleka mabele lisse mais quand on récolte les mots pesa no sima batala no derrière ngona ndenge zaleli na ndenge ba opesela ngona lakisa ngona lakisa pesa mokongo tanda biloko cher au mutu nyonso ça les konzo po somba ngai ndela otobimisa surtout marque sika LCD donc on si la leloté Clarisse Plasma ya dégâts moi c'est pembe oboyi sala mukina moi c'est pembe balobi meti lelo zo balate mais to robeta masomende ko pe foté ma tota no format tibele soza na ngwa oni ben non bego ya pantalon olati ba papier na kati ezadi nalaka ngo te pa mama yeba mota ngai mais kana balola no mukeka la biko baloto osala ndena pona balola na balola muto asala na ngai na balola pa mama balola balola kando zala bilamba na batala ka so balola kana oya za posa balola luka ngai na balola na boy na balola te. Ok, merci bien. Mais est-ce qu'on a l'ingé tout évoluer na affaire au Italie ko fiba bala mibali lelo cave na cave. Biso basa pembe to balate. Pour ça qui tigo. Biso basa pembe to balate. Basa pembe dépense bazo balate. E pemba libala kufa. Oh. Yego bala non. Bon na robala mais mutongo ngala robala fa convaincre ngala nyonso. Po
mpona kondima na okota na cimetière nakundanga ka na towa te loba bangolais akokundanga na towa te abebisela nga carrière nanga na boma carrière nanga kaka boyala bando akomisi nga usine ya fabrication ya bana jamais nga na start. Ok, merci de réaction na ope poto acheminer ndezila kofiba na libala te libala nga pena nga mama botanga moko mwasi ya leo so libala ye mobile olingi nga pena lingi yo donc o respecter nga olinga o nga nazala ngo wana obala na nga libala efuna bala pona mwasi. Ok, merci bien mais mikolo yo système ya cave eza ko régner cave nde balobi kaka cave ndepte so ebi cave koleche kofiba mwasi libolo kofiba yana gumo panzana no bameka no fibola benga petit na ngamo Crisco Luvandi ayo fibola d'abord ana musique et ouais passage obligé donc avant banda de faire les gars kuna Anana Adel Djogo Trezeguet Muzala Youssouf Pourada bazola na marambo oyo affaire à cave oyo kaka ndenge il y a des gars ana mono lembiseli yango longe boy il faut la lembiseli longi na nga les bien nte na mwasi pena ona linga pena joie aliko na nga asala musala comme il faut ndenge ezalaka mais jonyo sauté ponga na nzeta mbila ba matanga kana professionnel pour mata place ma faut ça professionnel et te comme ba nga na nzeta manga te ba misuba ba nzeta manga ba nzeta pomme ba nzeta ba nini ba citron facile à garer tie nga na difficile à garer donc na mutuka ya munene place mais ya munene ya écran géant ya 1000 pouces ndengai ba fiba rope tala boy ça faut voir no ata makolo no simba boete eza biloko bato ça bongo poani na makolo te pona respect ya public pona respect ya bato o ba respectaka ngai pona za mwasi ya leta te na za mwasi ya mobali moko mais mobali ngo nani ye moko miyebi place ça jamais nazala na nduta nga place na jamais nazala na nduta mitende na ngai yango yo jamais nazala na nduta ngai ketsa to simba ngolo yo ko simba ngai te po yo za mobali na nga to ko simba nga tenga na yeki jamais yo ko simba nga te pona respect ya public na nga respect ya Tonino Muzino elamba de lamba na Suisse na Zurich donc na kondi ma jamais simba nga. Ok, Abira za la rappel déjà marié mais mingi rolobeza te affaire à cave. Ok, yo po lo ba pe mingi ya total la pe boye pe kuna boye musapi na nga o asuka o eza mulai nga yo simba naloba mingi na yo simba na mingi po biso pe tokotala tofungola tirage po totala bon ngo pe kozoloba Malé, maman, pour la respect à public, on va ôter la vie sur votre canal marambo bossa logo. Yo be fotika, faut que ça respect na banzoto batu. Po yo aussi mais on va biso to simba bwani. Yo, zano. Malembe. On a musabna o eza mulai. Te mengai balobi o eza le maître supérieur. Hein? Yo ningo e ba onde. Oh le maître supérieur, so que simbio kolela. Ah lote, oh machombe, oh nino. Tokota. Tokota te po lote. Tokota. Lote. Tokota. On no shuka melanga pa biso. Te tokota. Ba no la nga pa biso ko so sala te po na sala ka. Tokota. Na bola ngotinga manga sombi. Village. Aïe. Ok, village Molokai balobi affaire à cave. Bana mibali lelo bana basi bokomisi baba mbebo rose toé baté. Bakomika ko fiba kaka. Azo fiba, to azo fiba nini? Mais voilà vraiment donc ce que ça li en c'est que moi elenga ko siba ne ko sala te mo na mo no relaxa comme exemple ndé ba fiba cave. Oui, yo vraiment donc yo amuta polémique yo. Amuta polémique wana bien mi bani ko fiba ka biso ndela so ko fiba biso. Te ngala fiba raté, ngala fiba raté. C'est quoi modalité? So yo yebisinga ba fiba likatamba ndé na la kiso. OK, l'acception de ba fiba likata mbali. Yo so bandinga pe na la. Nalobi soki tozo continuer kaka boye te nalobi boya. Nalobi mais kana nuko sala exemple ndenge ba fiba. Exemple bimisa yo nga fiba. Bimisa ba biso na action de fiba. Bimisa na nga fiba. Bimisa. Anana. Aïe. Ahmed Yala la Brazzaville bazolanda baby marambo. Mais nalobi boya. La kisa biso exemple ndenge bana mibali ba fiba rabino.
nga vana la kisayo yo bimso no kata no la la fibre verser 3 coups après nga la tandeli yo nga musunie na bolo mo musuni na bimso la ngo fibi te nga la lobi yo la kisa no exemple ba bolanda ba yo la kisa no exemple yo bimso nga la kisa na lobi nga nem na yembi bino na émission comment compliquer nga na émission pratique non toi on est comme pratique c'est que tokota la kati olongola émission théorie o comme ça en pratique bimisa makata na yo biso to fiba yango to l'action de moi bola kisa mabolo na bino batu ba mona yango obeli liboma c'est que le roi yo bimisa te biso beto bimisa te to avancer ai Pélagie Massamba et puis na Louison Obama Luizo Ombata balobi bamboteno ebele yango na Crisco Louvandi derrière la caméra balobi image yango lingara yango yo to salindeni tokota na kati na bengela bino petit na ngai asakana nango na ngai naza mère d'Oberman te mpe na génération soif te na génération bato bayoka mokusa na l'idée sou pa apamba te mpe en plus nga nasibamaka pa apamba te yo sibamaka na combien natekaka ngo te mpo na mobali na nga tinde nazoleka na émission boye ayebi naza na mobali na nga mobali nango balobi ke alema abetako combien de coups mutu lokola nga plasma nde nalela makino madaudi nalinga mpe na basiba ngai so mobali basiba nga bien te tozala te topesa nga carton mbongo mulai eleki nga na mulai tozala te so toza na yo kaseke na olando mpo na mbongo na ya na nga moboye abamba nga cibambalo seke ozofingisa mobali nao fingisi mobali na ngai te nalobi boye parce que yo lobi ke balobi mobali na nga ayebi asiba nga bien te yango nga nalobi ngai nde naza boye mobali mpo ozala mobali na nga donc fo tokoma na 10 coups je sais que yo landa mobile no point d'intérêt au RVC déjà na mobile nga point d'intérêt pas si ba nga bien alata nga bien makambo ça ça nga bien aza complet na nyonso le jour akoko ya alembi jamais ko ebo encore ezali ya lubumba oh ya solo encore ezali soka lembi bozeli encore ezali na relate chapeau de benga moko na zoko pena na pakola mutu musu na tubi na lidoso ala ni chapeau de benga lati so to vandi nango e botanga o mata o lembi nga na mati o lembi yo kitika bongo encore ezala ngo mais lokwa yo ndoza bolinga ba dobe na combien de coups ndeti nga po mbala si banga kitoko na mobali anga la lingara papa la nga la zala na ye mobali na nga o ya bala ngai donc na ko bomé pété pas moi na batu moi 4 moi na batu placement yo ça d'accord na 4 wana mais ça normal bon ouais là on a monté ba 4 5 ça normal si bon comme ça bon luka makambo na abiri muta ba 25 anana ozoluka ofana no te chez bino yo luka makambe pas abiri mais boye ba ke abiri bientôt la zobala donc so la bali moi sinanga veut dire que moi sinanga zobala donc nazobala ekala trop ça déjà na kin awa mais moi c'est pototé donc moi na kin na utaki lubumbashi yo bien bala na bala OK mais tolobela likambo o etali cave likambo o cave to beti li solo nango te cave eza ndengeni visa donc avant la banda bolingo na mbena ta na continue na chambre mbena nga na lungwe bilamba to continue na douche na papa na niki lifuni yepa niki nga libolo avant na banda avant na ya banda nga kazi nga na fibe na lifuni ne wana na fibi yango esili na fibi mabindi na fibi makata to nga na site papa après nga na mitandi papa bando leshenga ndo fiba libolo abenda nga ba lèvre wana zo zongisa nga zo bongisa ngo yemo ko soigner yango et ça la bien tant bolinga na mobile donné o fiba pe na lifuni mobile et na seben moro daba si bon na lifuni te wanye na sala ngote wanye bola pe na nte mais est-ce que yo sala mobile est-ce qu'on a fibre mbena nga lifuni y pas fibre européen ah mais oui donc est réciproque donc on sala pas non pour ça on pas là non fibre pe lifuni fibi nga pe na sumbela ka pe non fibi nga nis na fibre mabinda na oui mabinda mbali so do fibre ngo ekanga mara ezaka panza na boye so mo fibre mabinda mbali ekanga mara pe senti pe na kerami on a continuer so mbela mna ko bendi mbo donc on est ce qu'on a likata au fongo atika beteli solo silisa lisolo na yo anana donc ils a bien ma casse na bolingo maman faut ça la papa nyo c'est pas ça papa tina sura bolinga je papa tala rasima tant aza eloko na muto atambola na yo na muto na plasma OK mais plasma yo benga ngo ba empreinte digitale donc senti pe na kata to bunga na 10 ans mukolo mona plasma bolinga benga ngo ba empreinte digitale donc faut ningana pour nga pena ndeza beso to vivre na yo na bolingo et que voyage to boyani na biso to mona na biso te po mko to mona na boye olela
donc soki aza na mwasi na yo nayebi ke bolingo na bino journal ngo fait kota trouble mpo okoka te obotele baekomposa mpo nini baprinte digitale biloko bilembo wana oyo etikala na cerveau mais yo mpe deya basiba mpe na lifuni bon eza nango bolingo eza normal bon soki te na mobali no alinga mingi mpe na lifuni eza normal mpo natika ye te kaka eluka piska motu apesa na lifuni na ondima ngo mpo natia mobali nanga à l'aise mpo motema na eza na kimia mpo nga alinga mobali nanga fo aza à l'aise banda na mutu ti na linzaka ya suka ya makolo fo aza à l'aise na tout ayebake wi nalingi vraiment mwasi nalingi moninga nanga mobali te ok mais nalingaki to avancer mpe na likambo oyo etali succès na bandeko na biso to bazwa ya mikolo na kati ya domaine oyo apresse omona mutu avant ayebana na internet azoluka asala effort asala soit video mo ya mutakala na ye omoni petit na ngai oyo bakomi kosala babiloko aja bamosusu omona fa banda kofinga bagrand et tout consort na banda non na yo epri tokokende na ndeko na biso aza koto l'éducation moto auti tongo epala bango succès wakolukela ngo bongo te nayebi te bandeko na mosu mpe basala bokoma basuccès mito mpe basala bongo mpe boma bango njeti ngo ata na koti na monde yango en tout cas botose naotosa baya na ye kokuta wana donc botose eza éducation moto auti tongo epa na bango nakosa te ka video mo ya motakala po batala yango bavie yango akotisa eza mpona motakala te mpona publie motakala te eza mpona asake mosala yambi ke fille ya mwana wana afingaka te mwana asala mosala na suka mwana na asala mosala ni bien nako finga te nasala bimo te ya publie nzoto nanga ta babike nzoto mwasi eza tempele molimo santo nakoninga te nasala mosala de pamba ka bonya na chonka na video bato bando mona ngo pona za succès on pena nde mabe mais mobali lo ndenge ka komonela ka bor na ko mesurer combien de mètres ne fona fongole tirette pour la yebe on ne fona fongole tirette mais le roi ndenga zawana soki vraiment mati likolo na olemba te akoraté c'est que yozo ba akoraté mukongo akoba lote ngani na gumba ngo mukongo akoba bien akoraté lemba ok merci bien réaction non par rapport à likambo itali pour yo non mona nde tswala na problème na Karine Mokonzi bo welelani nayebi ekutute nayebi ete nakutana jamais soko lingo za na succès pe succès ne umela bato balinga yo mingi kozalaka na rankine na mutu te quel que soit mabe ye faut yeba ko gérer mabe wana koyeba kozala motema monene mpe na motema ya kosupporter en tout cas nandimi te ke bakozape yo mpo bamisu bakoma kozape bango na poto bakabena oyo miso balongoli yango mais siko mpo koma na niveau wana te mpo ngai eloko na oloba na yoka yango mpa bato balibanda mpo bango bato batalaka biso na biloko totiaka na bachaîne YouTube donc en tout cas Karine Mokonzi aza mutu oyo ngai na ye okuta asalaka deja mosala liboso na ngai bon nalobi te kaza mokolo na nga mais aza mokolo na nga na boulot na respect na ye makasi parce que nazwa na problème te on ne sait jamais mais on regrettera nini par rapport à ndenge bato ba reprochera na on regrettera na nini na kotala ye ka bi Karine Mokonzi bon nga na koloba peut-être étoile ya Karine Mokonzi yango bango bamonaka yango babundisaka po asali eloko te ata grâce mbisi wana namona mabe mo asala te mutakala na ye soko ateka mutakala yango epesi baappartement na poto peu importe bon etalika ye pour okota na vie ya mutu ti na musisa ti na mois de pinière po esala nini obota na oyo toza famille na ye te moningo okota na kata makambo neti suka so otala ye te eza pe bango balingi kotala ye baotala ye eza normal ok merci bien tokoclôturer na sujet oyo kokata makunza eza malamu to eza mabe bon kokata makunza ba église ebimi ebele bave nanga Gauthier Mascotte ba Carlos Kabasu ba Youssouf Pourada ba Trezeguet Muzala bazotu nanga question oyo balobi ke ba église efongwami balobi kokata makunza te kombo église moko bo kata kunza te donc to éviter ko babi lupango zo de eza ko matite eza ko décorer lupango donc yango pe décorera pe bon eloko ngo na yebi peut-être po na okende sina bolingo eza mobali muso alinga mwasi na sana bapoil likolo libolo omona eza sentiment et peut-être ye bapoil wana nde excitaka ye donc mobali muso alingaka mwasi na kata bakunza aza na kunza te likolo ya libolo monde eza bon mususu alingaka kata muso alinga ezala mais que église ebimi bakata makunza te bon wana vraiment c'est trop dur na yebi yango te na yoki yango lelo yo ndo apprendre ngai yo ndo apprendre ngai na yebi yango te na yoki yango lelo mais bakata to bakata te bon et là ça dépend de bokumba bolingo na bino pour mobali muso alinga bakunza ezala lango merci bien réaction na yo soko kata kunza te okata te mais mbala ngalinga nde makunza te alinga vraiment bakata ngo pelouse edingwe mais musu ba ko mokanga ngo ba greffe
téléphone moi décoration tant on dit qu'on raser ma kunzo c'est la moi décoration puis ça moi c'est bon quand on c'était dit ma vilain faut quand on pena moi décoration. Ok, merci bien. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Na remercier ba Oyanga et puis Noroti qui a bino pe micro. Beaucoup remercier puis ba Oyabino, Obazolanda bino partout dans le monde sur le www.fimbu na fimbu na émission Oyo Abiri l'homme à la dernière flèche de Carquois de Jésus à Nimaka. Je sais que Bella ba camarade nanga bo retrouvera na Facebook. Moi conseil wana et ça là vraiment bien. Donc émission Oyo pour faire plaisir à Maka, c'est celui qu'on appelle Jimmy Bella ou Richard Amelin, Z Kiri Véro Kiri, Eugénie Kumbela, jusque-là, Nazoliate, Eric Limbaya, Miracel Angence, Judith Massia, Jean-David Kiambote, Carlos Kabasu, Yagotier Mascotte, jusque-là, Abiri, Azana besoin à Longwana Gomba, comme on refoute la campagne, et dit que on des messages nanga, Youssouf Pourada, Libene nanga pe Nazole. Il y a quelqu'un qui a déjà komaki mais il y a iti siko ezo komate Trezege Muzala Adel Joko et puis Angèle Moussoaili Makizembi Abira Zolela Papa Lopango zo telema Kalamingite Luison Omata Pelagie Massamba Aimé Lumbala Kobo Sanate Petit Nazala Kin Awawa donc CMD Gosto Commanda Costo, les gens n'aiment pas les gens. Commanda Costo Abiri, Azolela na Monoramboka. Tout ça, la rare to solo laki. Et puis encore à celui qu'on appelle Junior Rela. Et puis na village Molokai. De Bambote Nabino et Bele Angwana. Donc quand moi nous sommes à la fin de cette émission, na repesa maloba na plasma, Aboua Kapeba Oyae. Et puis sans oublier les Bill Gates congolais, Cardozo Mambawan Kena, l'homme aux yeux bleus. Crisco Louvandi derrière la caméra. Merci. Merci beaucoup. On a un artiste allé en Libanga, Fona Vandi Sabao Yanga pour ça la bien. Bon, on a pessi mot de la vraiment ma casse. Na Patrick Meka ombre jaune yoyebi. Plasma na oyeyo. Mbote belé vient dans escoza na kata Panama. Et puis mbote belé ta nzamba blouson. Na pe mbote na lisusu na falon tiala ya baby tutonda honorable abatika yo ya fio tingoma na mama madongoma ya bino yango la respect arabino Charlotte Mavinga Tembesili ya Tonino Muzino na kata Suisse na Zurich Suisse mobima na tali gauche na tali droite en tout cas lambe ya te ya na garde-robe ya Tonino Muzino so boy salamu kina yo ya Gino Kindu droit chemin garçon d'idée à disque ya Gino Kindu kala trotte code 243 tozela yo talara ezalaka toujours yo yebinde to beta masolo ngo et ça la bien na pièce sous mote na rapona osukisa na boire nani yo melanga mabange bele yi na boire côté. Merci bien anana nana mingi kolobate ne on a biso koto yo moi mabanga na ope na batutu bazolanda o na site le plus suivi fimbu.net. Bambote na pesa la vielanga chic ya vielanga chico umela no le mbinga zona kasa pana madon umela na yo et puis la mozante na moi ça pembe mo Gisèle Zinga moi ça pembe mi se lalo mi son nzamba ta déjà ba gros bisous ma grande sœur chérie et puis na bosante na mon oncle chéri Bordeaux Kouana ma maman chérie aussi ma Esther Maoukou yo na bora na ka yo Sandra Fashion ulinga motema Jennifer Kenge camera na motema ba gros bisous si kozali donc sugi no ok, mais numéro de téléphone. Hein? Jennifer, moi remarque, moi conseil ça bien. Na Facebook dans la bêta Jennifer Kengi. Au moins quand film bima na tika moi Nastro Boé. Numéro de téléphone exact plus 243 89 542 84 17 plus 243 89 542 84 17. Soit numéro de Jennifer. Mais yo ce qui est monsieur sito que nous que soit 4 coups nous assir. Si beau
bato mabe. Ok, merci bien de bozora ba image wana. Nenga na bakse suka boye Dr Mawozo. Dr Mawozo na kata pana mayo yebi vie na respect talaka yo. Sayo mystique. So na bois qui yo te comprendre pourquoi place ma bois qui nga ite ye kola ko fanda malamu na batu. Ok. Numéro na nga ya contact ezaka boye plus 243 89 53 13 016. Na bien numéro na nga te po ozo numéro na nga ba lobenga ngo finga nga ndumba. Kindumba ba kote la ngo kote mo kote ba cha institut o mtakenda yekola kindumba. Mwasi nyonso o abala te to ya kitoko ba benga ke ndumba na ba mongo. Na bien numéro na nga te po potanga buzoba na bona ngai. Ok. Merci bien, le message est vraiment captivé par la bango. Là, je dis un très grand merci à celui qu'on appelle le docteur Hakim, docteur Oya Mansaka, Oya Soignaka Kitoko. Docteur Hakim, Balobi Ana Bandalungwa, Hôtel Kitoko, et docteur Hakim. Là, je dis un très grand merci à celui qu'on appelle le Papi Kelly. Papi Kelly, petit noyer, ça a toujours boulot nae. Veut dire que moi, ma beaucoup, ça la bien. De Nalobina Longwana Gombe, na kota moufleri, et si kawana. De Nana minga rolobate. Donc émission auto bouclé na biso awa. Merci à Ken Piana Pitopale, merci à Petit Pitopale encore et puis à Crisco Louvandi, motozo salete image bima elengi kande bozo monabi. Merci bien.